Bote pe meilleur vue na bino nyoso balandi ya Info Plus HD ngai j'ai boula la colombe na sepeli comme la bino lisusu ebele boye liboso ya ba poste de téléviseur na bino. Tikato fungola basango na biso elo pona koyebisa bino que ça fait déjà quelques jours banda que enrôlement et bandi na etandi mobimba ya République démocratique du Congo pe ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo na quelques centres kota la ndenge musala ngo eza ko se dérouler bolanda elema o ya Djibril Sasa pe Edith Ezine. C'est depuis samedi 24 décembre, ndé enrôlement déjà ebandaki. Kasi la majorité à bas centre ebele, ba machine eyakite misusu kutu, ba machine eza kasi fonctionnement nango eza penza kitoko te misusu kutu, ezo sala maleme pe ezo pesa passe na population pour que ba sa rouler na ndenge esengeli. Selon ndenge toyebi que na ba centre ba machine ezalaka 2, 3 ou 4 par local, kasi ya tout oyo machine ezaka kamoko. Donc ce qui mutu akoti na salle pour que abima ekosala ata 2 heures du temps pour azwa carte misusu kutu balobi bango depuis baya samedi matin nanu ba mona ta elongi ya carte te pour organisation eza penza mabe makasi misala ezo salema ndenge esengeli te misusu kutu balobi to akozwa la bango carte te pour degré soni na paso bazoyoka ezo sukisa bango mitema bino moko boyoka ndenge ba victime bazo déclarer. Depuis Toyaki, ça fait déjà 2 heures d'état, tout le monde attend mon tazo bimana carte. Na ebite mboka oyo nani azokumba biso nani azomema biso to sana sima ya nani. Lobi Toyaki awa bazwi ba jeto ba pesi ba tumususu. Bato bazwa ki ba jeto banda bakendaki. Baye lelo baye kozwa ngo pas même mutu ta bimi. Siko ba oyo biso to yesu lelo awa tozwi na ta jeto moko te tozo sala pe loko moko te to fandi kaka banda to telema ki to telemi. Depuis le samedi Toyaki ono ebadi metokumi ya tolo ko Toyaki te. Nous avons la télémie, si quoi, tu as vu, en plus, au bateau, le monde va carte, on va prendre les actes, on va aller bosser. Qui n'a pas différent, tu vas boulot, tu sali l'élection. Mais il y a les lots, il y a tout royo, tu y éviter. Pour organiser qui n'engeni que bateau net to combien wa, que bande 6 heures, tu l'air ya boyer, même pas jeton. Tozo kende ba 12 heures, même pas jeton. To yebi pété ceux qui s'enrôler les lots. Dimanche lobby Noël, au babenga Noël, l'autre la la bana, mais n'a passé toute la journée à wana. Banda 6 heures, 17 heures. Ngana zo ki jeton numéro 30, 31. Mais basta dika 2 personnes, lobby dimanche. Les amis, tozo comprendre que et bel espace tout want de sala ki enrôlement, il a 4 salles. Atwaka na salle mo so mutu moko akoti asa presque 1 heure de temps. Ya boye eza kitoko te vraiment tokosenga kaka la bakonzi ya seni mingi pensa na président ya seni Denis Kadima mais kana nuko bongisa likambu oyo ceux qui peut renforcer ba machine et kosala bien makasi pour modèle population kinoise ezolela na kombo na yo ezosala mabe makasi ba norme nango eza penza kitoko te modèle population ezo déclarer nasoni makasi biso Info Plus HD tolobi kaka. Biso nyonso toyebi que RDC zwa kibongo embargo ke bakoki kosomba ba arme libanda ya mboka te kasi boye bake na mikolo eleki balevaki embargo wana donc RDC comme nango libre kosomba ba arme partout bolanda réaction ya population na micro ya Edith Ezine pe Djibril Sasa. Eloko wana d'abord liboso eza message moko ya soulagement pour na biso peuple congolais pourquoi parce que to perdre bandeko na biso ebele faute ya décision wana bazwaki yango. Et c'est pour ça que le peuple congolais parce que tous les mboka o esengela se protéger, abattre les frontières naie, à sécuriser la population naie. Alors notification ba pesa ki biso wana bien si ba boya to so ba mettre mais to notifier bango avant eza malamu te eza côté ka secret ya défense ya mboka. Alors eza ki vraiment kitoko te to sepela ki na mais lokola ba enlever yango eza esengo mingi. To sepela mingi mais siko eloko etikali défi à relever eza que gouvernement tia ba moyen ya kosomba ba arme pour ba soldats na biso baza mieux équipé pour na ko sécuriser territoire na biso. Wana to sepeli nangona. Po eza loko eza ko sala ke mungunya biso to ko bunda na ete po biso ba arme malongo ezala kite. Mais sikoyo nde komba longoli yango c'est que to sepeli mungunya ko kwa biso lisuste. Biso nde sikoyo futo benga na bango pombo eza ya biso to zamboka na biso. Alors to ko sepeli makamwa vraiment toza ya kotonda na esengo ndenge balongoli makambo wana totondi vraiment na esengo mingi mais na sepeli venza eza bien
kotalaka lokola basalaki biso bongo seki bazalaki na kokaka ke babotola mboka na biso oye babotola ba recherche na biso na este kuna yango ozomona ba M23 chaque temps bazoya komenace biso mais soki tozalaki na ebundeli moko ya makasi bango bakoka biso ata moke te mpo RDC yaka makasi tozwande ya mboka moke mpo na ngai pena nakomona kaka keno tokoki kokende kokotela bango mpenza toniati bango esili donc histoire esila diama ya biso iri ya biso makambo nyonso ya biso koma bakoki konyokolaka biso na biloko na biso azali président na ngai oyo ngai na kovote na kopesa voix avanda na ye mais abongisa biso. République démocratique du Congo ezangaka makambo te mbala eleki bayelaki biso ba machine à voter to kritikaki mais suka to saelaki en kasi tour oyo boyebake application ya vote ekomi na téléphone donc par téléphone okoki pe ko voter ba candidat na yo ndenge olingi boyoka population ndenge ba réagir ezalaka te système na bango wana eko kosalema te donc tozongaka na système oyo tobandaki kovote bandakala bato wana toyebi bango eza lokuta turo baolonga te batelefone wana ya basystème de jeu balinga basala corrompre po bazwa façon nini bango bakoleka na banzela da toyebeli bango tozongelaka système de machine mpo na nga dolobeza te mpo mboka asali te basystème bayela biso wana tolingi yango te bawamona te ta basalite na bakaniveau partout totambola donc ça komi kozinda tolela bayoka te bayela biso système ba téléphone tosala na oni. Et si on voulait toujours tricher, on peut tricher. Moi, je ne trouve pas, il n'y a pas de problème. Volonté de ceux qui ont utilisé ces machines-là. Mikola oyo toza na période ya mvula pe ata mvula soki ebeti moke kaka okomona inondation partout na ville province ya Kinshasa. Nini kinwa akoki kosala po ba inondation wana esila bolanda elema oyo. Balobaka après la pluie vient le beau temps kasi awa na ville province ya Kinshasa soki likolo eyindi batu bakomi kolela ba misusu kutu bakomi kosalela yango prière que mvula enoka te po mikolo oyo na Kinshasa mvula eza la bienvenue te epai ya batu mikolo eleki biso nyonso tomonaki ndenge mvula esalaki badega na Kinshasa pe batu ebele bakufaki na bandaku ebele ebukanaki ti lelo kutu bafami mususu baza na baplace ya kofanda te po na badega oyo mvula esalaki bondimela ngai ke soki mvula ebandi na Kinshasa ata ya moke kaka il faut kaka mai etonda na ba avenue to pe na ba grande artère to pe na ba caniveau parce que ba caniveau nyonso ekoma nango bouche est-ce que eza faute ya population to pe curage esalemaka lisusu te boyoka ndenge population balobaki na micro ya Info Plus HD. La lupango ndenge komi biso inonde terrasse oyo bandaka nani so nani yango député ni nango acha barrière wana biso mai ezotondela biso na lupango atonzo kufa siko ala terrasse moto tonga a bloquer terrasse mai bone ko to lupango so balobe ke to sa ba chele konne donc bon ngeza ka ba chele konne biso so to ba mboko te ba bon sabi so avec promesse ali ba yebiseka il faut qu'elle quitte ce terrain à tel endroit là tu pas exemple le la station yo batongi na oyo na super babuki yango baboyi yango bakangi kozazaka bongo siko musika utovana ministre ndio tozala ministre te tiendo votaka bango ti on fait bango soza soute toujours kaka mai ezotonda kaka za kofana bien zate même atati na makadamu otambwa bwe mai ekoti mobimba donc tina baveni euti bwe croiser donc nzela okende mai ekenda eza te so tali mpe niveau kalamu nano oyo biso ya frontière alemba nga ba awa Eza pasi komona makambo ya boye na kati ya capitale ya République démocratique du Congo pe en plein 21e siècle. En tout cas bakonzi likambo ya inondation oyo ekomi vraiment sérieux na ville province ya Kinshasa. Botiela yango misu na mayele po ezwa solution population basepila. Ba reporter ya Info Plus HD bakitaki bongo na quartier Mombele avenue Langalanga nzela waneza ya kobeba na ndenge ya kosakana te surtout ke bamvula ezobeta mikolo oyo kuna typhoïde eza vraiment au rendez-vous. Tozali awa na avenue Langalanga na direction Mbulupasi précisément na Mombele na commune ya Limete. Kotala ndenge nzela oyo ebebeli okondima te ke batu bazala ko vivre awa. Komona ke batonga pon oyo kote mususu babongisa kote mususu basundola yango matiti fulu bosoto surtout ke tozali pe na période ya bamvula. Mvula ezosala kaka badega ya kobuka to pe koboma te kasi ezobebisa pe na ndenge ya kosakana te neti awa
direction oyo ndenge ekomi boyoka ba usager ya nzela oyo ndenge balobaki na micro ya Info Plus HD. Ngungi entrée ya kokotisa moto motuke kota kaza vele subu izate toza difficulté makasi okokini mwa ambiance mwa nini mwa vie mwa nini entrée izate soko tali bien journaliste boko ko filmer même autant la direction ya biso basango bataki pont na veni Ngaliema na venu Elani alors pont wana bataki yango ezola ke mai po le kanase ya pont alors bato bazana ba venu na ba yibi balabala na volonté na bango tout à gouvernement Charles za bata venu un mot basala pesa lo mbeti a mobilangi est-ce que to ba gouvernement to boyi milangi ko za gouvernement za bongo ba BBC ba boyi ba fulu bango mo kandi ba BBC ba BBC place après le baloso ba kosi la gouvernement un mot ya gouvernement te za biso mo zo BBC mboka to kosi la gouvernement makambo mususu ezalaka kaka te kobenga leta baya kosalela bino population bino moko bobanda nanu kobongisa kotika kobwaka salite na balabala potango mfula eyaka ekipaka nango te ebotisaka lisusu poto na ndenge ya kosakana te kasi toyebi ke na avenue oyo eza na chef d'avenue na quartier oyo eza na chef du quartier pe na commune oyo baza na bourgmestre bango nde baza mieux placé ya koluka solution po babongisa ba direction to pe ba avenue oyo ebeba na kati ya commune oyo po esunga population boye typhoïde au rendez-vous. Baje d'hasard nyonso toyebaka ke ba jeune garçon to pe ba papa nde babetaka yango kasi ya kokamwa na ville province ya Kinshasa ba mama bakomi kobeta Paris foot to pe winner na ndenge ya kosakana te ba misusu kutu bazo utiliser ata bambongo awenze kokamwa bolanda elema oyo mingi biso ba papa nde mpona beta ngoni ya lelo oyo kontira ba mama nde bakuni ba avantage koleka biso ba papa pona jeu basi bakomi ko mona mobala pesi mbonga wenze pasala nani wenze ya préféra bete nani jeu oyo tout na ezaki akolisa mbonga wenze mwa pe mbongo pesi impossible donc jeu oyo ezana ngo jeu moko bo ezana chance nango soit na chance na yo ogane pe vie na sina ekipaka te mwasi bien mobale eza jeu tobeta toluka mbongo mais pona kokota tina mbongo wenze tiki bano nzala wande eza mabe bokomi na jeu d'hasard mama nanga ale bapemi na ndenge nyonso mama nanga ale bindo oyo ezalaki bindo ya opesi mbongo bazwi baretrocede yo nga mama nanga alia na yango eloko nalingi aloba soki oza na mwasi na yo oyo opesi ye mbongo opesi ye mbongo ya wenze mwasi aye kobeta jo aza mwasi mabe mwasi wana boya ye okozwa mbongo ya salaire obie mbongo ya nini oluke na mécanicien awo obie odefi mbongo ya bato na mécanicien oyo omeki boye ezindi soki ezindi opesa mpe mundele fote ekozalaka ya yo bana na yo nde bakolala nzala komsa moto akobeta je mpona kotante chance po ngai neti ngai nano nalebi na je oyo te me nazomona kaka neti baninga bazolia bazoganye mpe yango wana ezosala ngai plaisir ke espoir ezalaki jour mosusu ngai mpe na kozwa je motu tu mpe akoki kobeta yango ezala mwa mobale ezala mwa mwasi eza je susu bongo soki alie kasi oto soki alie te eza je dasa soki alie soki ale pete donc aza mutu mwasi na mobali bazaka ndenge moko aza mutu mpona baje pena normal tozobeta baje oyo po mosala pene eza te bamisala oyo eza deye bamisala yango tobeta towana shwa te ata bamama bana bakoma kobeta po tokoma koseretrouve na mwa 20 000 mwa 600 000 mwa 900 000 ebimaka nango eza che mo boye ezopesa biso mwa mike mwa 2 jours. La religion webake Église Mission Internationale de la Repentance et Adoration Mira na Mokuse oye kamba makabongo na pasteur Pichu Mwanza ba organiser semaine d'évangélisation, d'enseignement et prière oyo ebanda kibongo 26 pe ekosila 29 décembre oyo Edith Ezine pe Djibril sasa bazala kiwana na compte ya Info Plus HD. Pour clôturer en 2022 en beauté pe na kimia nyonso
Yango Église Mission Internationale de la Repentance et d'Adoration Mirana Mukuse oyo ekambamaka epa ya pasteur Pichu Mwanza ba organiser bongo séminaire d'enseignement de prière paix de guérison ebandaki mokolo ya lundi 26 décembre kino mokolo ya 29 décembre 2022 nangonga ya 16h30 t 20h30 pe mokolo ya samedi 31 décembre mama la veille de prière ekobanda bongo la ngonga ya 22h ti tongo sa oyo mama na likambo to pe te mezande. J'entrerai en 2023 victorieux malgré la pauvreté mes réclame donc ngai na kokota 2023 lokola molongi ata bobola ezali kobenda ngai culte tope prédication na service et kambama kibongo epa ya pasteur Blaise Maka orphelin oyo alobelaki peuple de Dieu pe ayebisa ki bango ete bango pe bakomi ba David ya libota na bango Bana na Nzambe bozanga te rendez-vous oyo Poye moko notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a kozala au rendez-vous pe bikamwa ezo salema déjà. En fait, les loto bandi séminaire nabiso tolobela. J'entrerai 2023 avec victoire malgré la malédiction mes réclame. Et aujourd'hui, Ezaki premier jour nabiso to bandi, Ezaki avec le pasteur Blaise Mac. En tout cas, on était bénis, vraiment bénis. Le Dieu était là au rendez-vous. Je suis sûre et certaine que Nzambe n'a pas molli bisola. En tout cas, tout va bien se passer. Zabatan fin de l'année pour tous les enfants de Dieu, ceux qui disent bétalio parce que partout il y a des sacrifices. Même nous les enfants de Dieu, tout ça là des sacrifices. Chaque année, chaque enfant de Dieu a ça là comme un enveloppe un sacrifice pour Nzambe naï. Monde pesana batu pe bazana banzambe na bango pour baluka ba sacrifice ameli mo batu. Et Zabatan moko somo Nzambe temi na prière tezama be makase tous les hommes de Dieu. Léo faut pas faire ça ba Nzambe na kata ba prière. Ba Nzambe ba ya na bulungwa musala munene salama. Na musala Nzambe Pichu Mwanza. Yemoko pe le pasteur Pichu Mwanza azoki maloba pona ko édifier peuple de Dieu alobaki boye. Nzamba tombwami lo les a resepela parce que Bible zo bisangai ke sika ba Nzamba sangani même mibale Dieu est là parmi. Donc oh tozaki na célébration mo makasi tozana kata séminaire moko ya onction à la fin de l'année avec l'homme de Dieu avec beaucoup des hommes de Dieu et impression ngezaka ke nane sengo makasi parce que na moni délivrance na moni repentance na moni makambe belé ça mina pour alelo Nzamba tombwami yo oyo yebite yakala Nicolette Kalito sambela elongo to tombola kombo ya Jésus Christ de Nazareth lokola mokonzi pe na mokolo ya samedi 31 décembre kozanga te na veille de prière oyo bongo rendez-vous ya boyenga nazanga teo. Accord du verbe avec son sujet et Sali Bongo Nzembo oyo bandeko les français par la musique batina marché pour améliorer langue française na minoko ya ba la biso en tout cas bo hésiter te soko sombi kids complet moi na comme un fou du français. Ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, Métessé, nos voleurs. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, Métessé, nos voleurs. Possessifs, accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur, Matassa. Notre et votre leur, Métessé, nos voleurs.
partagée. C'est le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Yo mutu osepeli na nzembo oyo tala adresse esika oyo esengeli ozwa yango eza kaka awa. Bandaka lozalaki wapi papa? Ozalaki wapi? Nga naluki na rate meme voyage na ngai pona kozanga kuyeba kulu. Papa Louis Gronder chikanga na lubila yo zila siko yo ndeko na ngai ilenge mubaki papa mama mwana ya muke iponi mbula te oyo baza kobenga na monoko ya France iponi ange te ozoyuka ngai surtout na yo mutu oza koluka obima kubanga eloko parce que eza okanga okutani na président okutani na nani français kuyekola kutanga mpe kokuma mpe koluba kuna eza acha kupewa eza te ni nasema eza te ewasafi eza te eza te onze te yango nazolakisa yo William ozomona lo William Gronder ayebisi yo bo aponi yo te abengani yo te me abengi yo yaka olingo oyekola français oyeba kutanga oyeba kukuma oyeba kuluba yango kit complet tuzalaki kaka na sede ya pamba mais sikoyo tukomi na baflash landanga bien tukomi na baflash oyo flash 10 izali kit complet baza kotekela yo mibale oyo ndengo mojo mibale oyo batekeli yo yango bapesi yo na sede moko nyonso oza kutala oza kuyekula oza kuyeba kutala kuyeba kukuma kuyeba kuluba en parlant langue français oyeba kuluba eza mpono nere soko oyebi kutala oyebi kokoma kubanga na yo liloko te po oza na silence ya lobo soki olingi ozwa flash disk na biso mibale oke na librairie défi de Saint-Paul ezwami na Gombe avenue du Commerce ezwami lisusu na 12e rue Unité mpe lisusu na Régulier okoki mpe koya na biro na biso ya les Français par la musique ezwami na commune ya Ngaba na paroisse Saint-Adrien. Invité du jour ya lelo moko ya bandeko ya les Français par la musique ayaki na plateau na biso pe alobeli album na bango les fous du français. Bandeko baboti bandeko bana biso pe bandeko promoteur ba école par rapport à élément to présenter qui dernièrement to équipe na bino to menga ko présenter bino projet yandeko yo professeur Loulia Crooner projet ya a initiaka tondima toi accompagner yena projet parce que tout le monde a un projet d'intérêt vraiment ça a un grand intérêt pour nos enfants mais peut-être pour nous-mêmes aussi oui français na mboka oyo langue enseignement yé azali tilo azali professeur azo tangisa français na ba école a constaté défaillance mingba ba faiblesse mix élève
atangisi mbola ebele mais niveau ya bana français eza kodiminuer kaka eza kokita be kokita ye azwi idée ya kotangisa bana wana ya kopesa mateya na ye na ndenge mosusu omoni likanisi ya azwi yango wana vraiment faut féliciter ye azwi likanisi wana abi essayons de faire autrement bana balingi musique mingi bana balingaka musique mingi alors alobi naleka naleisa bango nano mpe mateyo napesa bango na crée na classe bazo osimile mpo niveau ya bana ezokokita mpe kokita naleisa bango sikoyo na musique ale sikoyo ye akotisi banzembo banotion na ye nyonso atangisaka nini toloba grammaire conjugaison formation de phrase nyonso wana oyo atangisaka na classe akodisi atiango na banzembo tala abimisi yango support ya liboso yango oyo awa ezali audio oyo ezala bavideo na yango mpe soki otali na audio oyo contenu nango eza lokola toloba totanga alphabet français la syllabe les mots possessifs les fous du français hein yabe bana faut bazwa mabomana les fous du français les fous du français 1 les fous du français 2 les 4 points cardinaux aza koyemba pe ba notion mosusu maté le kana classe les 4 points cardinaux on ezali cours de français te mais géographie nous c'est ça kana kati eza 8 chansons mobimba mais sokotali nous avons on peut avoir ici je crois que 10 ou bien 13 leçons et ça dans l'album français est langue enseignement français ezali langue officielle na niveau administration pe français ce que bimé na niveau ya mboka français ezali ezoko permettre communication na ba mboka na ba paya na bato mususu o ba lingala tête par exemple na ke France na ke Canada na ke Côte d'Ivoire na ke Congo Brazzaville ici Brazzaville ku tout le baté parce que bon ba ko le lingala mboko ba le lingala te ba le swahili te o ba le ka qui congoté ou ba chiluba te na ko le en français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt à pour maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de ko encourager pour à partir à moi déjà maîtriser français malama à partir à l'école. Merci na confiance et fidélité oyo bozana oya kolanda biso tango nyonso merci na Djibril Sasa oya zaki na sima ya caméra édition ekumba makibongo epa ya Edith Ezine et grand merci na les valables motomo ko bienga na bakisela et papa social Gypsy aboni na pesi mbote na papa Evi Makuba na bosante ko souhaiter ba meilleur vœu na bana tango nyonso oyo bazali balandi ya solo ya info plus HD katisoki Jésus Christ Nzambe ya révérend pasteur acheter lita aye itenga ina bino rendez-vous Zalaka.